Ah, bien-aimé de Dieu, bonjour ou bien bonsoir selon R. Oyo ezali koya kokuta bino. Bandeko comme d'habitude ndenge kaka tolobaka. Kolala kolamuka ezali habitude te. Ezali kaka grâce oyo tobengi bongo ngolu. Bonté na ye oyo azali ko renouveler epai na biso chaque jour, minute après minute, seconde après seconde. Et puis biso bato totikali oyo bakufi bandeko toleki bango na eloko te. Raison pour laquelle esengeli tozala toujours reconnaissant ou bien reconnaissante na nzambe wana oyo asila kosala likolo na se. Toyebake bandeko un jour tozali na compte ya rendre na oyo akela biso. Na oya chabiso na kati na mokili oyo toyebake toza na compte ya rendre pain na ye. Ndenge kaka tolobaka parole de Dieu zoloba na biso à quoi ça sert na mutu a gagner nyonso bongo a perdre place oyo ya kotia ami na ye. Bandeko na ngai tokeba bandeko na ngai biso nyonso toyebi lisoso lisese plutôt ya mutu azalaki riche na mutu azalaki na pauvre. Azalaki pauvre plutôt l'air bakutanaka na paradis. Lisese wana bapesa biso eloko nini oyo elekanaka. Bandeko kokanisa te bozwi na yo yangwane kekotisa yo lola. Non. Kokanisa te bozwi na yo yangwane kosala yo un jour na retour ya Christ bandeko toza komikosa. Toyebake oyo nyonso eza na mokili oyo eza nango kaka vanité de vanité. Mais bien aimé, vanité de vanité ke mema biso nulle part. Raison pour laquelle tomonaka Salomon asengaka ne richesse te. Po ayebaki eloko nini wana richesse misala nango nini oyo etindaka bato. Malgré ye moko Salomon asengaka sagesse. Mena tango abungisaki pe sagesse na ye tokomona ke esukeli ya Salomon ezalaki bongo mabe. Yangwana bandeko esengaka na athlète esengeli atambola kaka selo ba règle. Esengeli atambola kaka selo ba règle. Po soki kaka obungisi kaka règlement moko kaka yebake bakosala nini bako disqualifier yo pona nini otamboli obi okimi mbangu selon ba règle na yote. Lolenge moko pe ngai na bino ndenge tozalaka na kati na mokili oyo. Mais bien aimé, esengeli tosalaka kaka effort ya koplaire na nzambe na biso. Kokanisa te nga na nga mwana nzambe nga de asina ndimela na ngai pona yo esukeli wana. Obandeki kosala malamu okomi na yo pe na kosala mabe pona yo esuka nango bongo te. Bandeko tuko mobandeki kosala malamu okamwe pe mukolo wango okoti te. Dieu voit le cœur mes bien-aimés. To sala attention na oyo nyonso tozo sala. Bongo bandeko na nga na linga kaka kolendisa ndeko moko oyo azalaki na bulembu to oyo akomprenaki te amipesa na biloko ya mokili oyo yangwana toyaka kaka pona kolendisa. Mais bien-aimé, kasi lelo oyo ndenge tozali koloba lelo oyo mes bien-aimés sujet na biso bandeko tozo lobelela na pokwa ya lelo bandeko tozo lobelela kaka sujet wana bandeko ezali na yango kaka mokie mais ezali kosala badega na ndenge moko ya kosakana te oyo bandeko bazali ko se rendre compte te ke eloko oyo tozali kosala ezali mabe. Me bandeko bazali komona na bango kaka ezali nango malamu. Yango na tomoni bandeko lelo tomeka kopesa conseil na yango oyo tobengi bongo mateya ya pete. Lelo bandeko tokofungula na biso Bible te. Toyete awa tokende na Matthieu, tokende na Mark, tokende na Proverbe te bandeko. Peut-être tokoloba yango kaka boye en passant seulement comme ça. Mais tokotanga na biso yango totanga bo yango na lobaka mateya ya pete. Bongo bandeko oyo kokuta na mateya ya pete oyo conseil oyo tokopesa na pokwa ya lelo
bandeko bo endurci cœur na bino te. Bo tia motema na bino ekoma libanga te bandeko. Po tolobaka mingi na mokili la vérité blesse. Mais plutôt parole de Dieu ezoloba na biso la vérité affranchie. Bandeko boko yeba vérité pe vérité wana ekokangola bino. Bandeko vérité c'est la parole de Dieu. Mais bien aimé tozo meme la bino ka parole de Dieu savoir faire oyo nzambe asala biso ngolu apesa biso grâce wana. Nanka mwa ndambo wana apesa biso yango na pe tozali kolakisa bino ndambo wana. Soki mama anazana azali pe ko bomba wana pona ye moko te azali ko pesa bino wana. Soki azali na de bandeko azali ko bomba yango pona ye moko te azali pe ko pesa bino de wana. Pona biso nyonso tu bandeko mukolo yango tokota na kembo wana. Ekozala très important mes bien-aimés. Lelo sujet na biso ya poko lelo o tozali ko décortiquer pa ina bino ezali bongo eloko mosusu te. To intitulé yango kaka eloko oyo balobi na biso kodia. Kodia mes bien-aimés, kodia. Kodia nde makambo bandeko kodia. To linga to yeba nanu. Sujet na biso to intitulé yango kodia. Bongo bandeko na ngai to yeba nanu to mi poser sous question eloko nini wana babengi kodia. Eloko nini oyo babengi kodia. Bandeko bolimbisi makasi pona tuka na saleli bino recherche wana te na ba ekolo mususu bango pe bazana bakombo na bango oyo bengaka yango mingi. Mena biso mingi bakongo bandeko na ngai to bengaka yango na kombo ya kodia. Mutu nyonso tu ayebi eloko nini oyo babengi bongo kodia. Bandeko kodia elingi koloba nini? Kodia ezali bongo eloko moko oyo bandeko bachaka penza kate. Kodia bandeko ezali eloko moko oyo famille etombolaka. Famille bandeko mutu etombolaka kodia wana. Ezali neti forme ya nzungu moko boy. Alors nzungu wana bandeko ezali na ba mystère na yango. Oyo ezana ba mystère moko oyo yo moko ngutu mutu bazali kopesa oyebi yango te. Bako bombela yo yango. Okoyeba yango bandeko avec le temps. Avec le temps okoyeba contenu oyo ya nzungu wana. Mene bandeli bandeko koyeba yango te. Eloko nini o balobaka kaka na bato. Kodi ekipaka te ekokozala na mwasi tout comme ekoki pe kozala na mobali. Alors famille retombolaka yango. Yo membre ya famille te mutu kokende kopona ngana lingaka na ngana zala na kodia te. Kodia yango moko mutu etombolaka mutu oyo elingaka. Siko bandeko na ngai totala mokili oyo ndenge ka parole de Dieu ezoloba na biso Satan se déguise en ange de lumière mes bien-aimés. Monguna zali mabe makasi bandeko. Monguna zali père ya mensonge. Yango na biso bana na nzambe sengeli tozala éveillé. Po makambu ya bakodia o bandeko. Na ba pasteur misusu oyebi bakuta makana babiloko oyo. Azali kokoka kososola te ke kodia ezali eloko moko mabe ezali bongo danger. Eloko nini o babengi mystère mes bien-aimés. Ezat na opesa exemple toloba neti kaka na science ba maladie. Soko kei neti na hôpital. Hôpital biloko mususu ezala kokomona bazomona mutu boye. Na misu physique boye. Bazomona ke mutu ça ne va pas. Mutu azali ko souffrir. Mais ba pareil ezobimisa eloko te na kati na mutu. Ba pareil ezolakisa te ke mutu aza malade. Ba pareil ezolakisa ke mutu oyo aza na ye bien. Mena mismo bozomona ke ça ne va pas. Yango wana bandeko eloko babengi mystère. Donc eloko moko ezali caché. Eloko moko bandeko oyo ezali caché, oyo ezali révélé te. Yango wana babengi mystère. Donc ndenge moko na bakodia wana.
Alors bandeko eloko babenga mystère oyo ebombamaka bandeko bokeba tango yaka okoma révélé ezalaka catastrophe pa ebongeli biso bana na nzambe tokeba bandeko na ngai eloko nini oyo tobandaki kolobelela ezali bongo kodia. Alors kodia ekoki kozala na mwasi tukome ekoki pe kozala na mobali ndenge na bandaki koloba ekipaka sexe te. En plus de ça bandeko na ngai kodia mutu te mutu alukaka ke ngai nazala na kodia mezande famille mutu etombolaka yango ndenge na bandaki koloba. Alors kodia wana bandeko eza na bamisusu bamonaka yango ezalaka kaka eloko moko ezali normal me boyebaka ezali eloko ezali normal te ezali bongo na danger moko makasi na kati na yango. Yo ndeko oyo bombaka kodia na kati na yo, yo ndeko oyo famille epesa yo kodia na kati na yo, yo mwana na nzambe oyo ba ofra yo kodia oyo monaka kaka keza nango normal, yo ekelamu ya nzambe oyo ba ofra yo kodia oyo monaka keza nango normal. Bandeko na ngai lelo na ye kotalisa bino ke kodia ezali mabe, ezali bongo danger makasi, ezali bongo mystère moko oyo moko zali komema na kati na yo oyo zali koyeba te. Bandeko na ngai tososola bandeko, tososola oyo lilobelobi na biso ke mwana ya nzambe azali kobunga nzela mon peuple détruit pona nini azangi connaissance. Bandeko yo zana connaissance ya kodia te. Yango wana ozali komona connaissance ya kodia eza normal. Me bozela lelo na sila kososolisa bino. Alors ndenge na banda ekoloba bandeko nanga kodi ya mutu apondaka yango te ezande famille mutu etombolaka yango. Ndenge to banda ekoloba Satan se déguise en ange de lumière. Natina nini kodi ya yo mutu oyo kabaka na yo te na famille oza maboko makasi po salisa famille kodi epondaka mutu ya lolenge wana te. Bandeko na ngai kodia elukaka kaka mutu oyo aza deja na étoile na ye oyo nzambe apesa ye deja étoile. Yeba ke soki kodia famille eponi yo na kodia yeba koza n'importe qui te papa to mama. Yeba ke nzamba tia babiloko moko boye na kati na yo ya makasi yango wana pe diable pe amoni pe a étouffer yango apona kaka yo. Siko kodia wana bandeko tangu famille etomboli eponi yo epesi yo mba musu kodia wana ezatike po oyo aza mokolo eba pesa kaka mokolo ekipaka te tukomba koko tika bakolo nyonso eponi yo leki. Me bandeko na ngai ozali na pouvoir wana ya koboya yango yo oponaki yango te ozalaki na pouvoir wana te ya kopona yango moko eponi yo. Mendeko nanga tika na yebisa yo na pokwa ya lelo oza na pouvoir wana ya koboya yango eza obligatoire te po yo ondima na kodia wana. Bandeko kodia wana elukaka kaka mutu oyo akabaka, elukaka mutu oyo aza mutema malamu ya koyeba ko share ndenge biso tolobaka na moya anglais oyo ayebi ko share na bandeko oyo ayebi ko partager na bandeko oyo ayebi ko kabola na bandeko. Yango wana kodia eyaka. Alors na kodia wana tango bazali kopesa yo eloko nini tango eponi yo bakoloba na yo nini. Ah mama ou bien ah papa omoni eloko oyo eza nango kisi te ezalaka nango kisi te ezalaka kaka pona esunga kaka famille. Namonaka yo zalaka motema malamu pa ilikambo ezali okangaka maboko te osungaka famille mingi bongo kamata eloko oyo ekosala yo susu bien makasi pona esunga famille. Omoni ndenge balobaka na bato lere yo komona eloko bongo ozali flatter na ba parole wana ya kitoko wana ba melody wana ya kitoko oyo ezobima oyo ezobeta na tempa na yo bandeko tango kozala nini flatter na yango okosala nini okamati yango bandeko lero kokamata yango bandeko milukeli makambo chaque fois ndenge na lobaka bandeko nanga bomoni kindoki muto miyebaka te na kati na ye
bapesaki yango ye mutu alingaki te bapesi ye yango sans le savoir. Yango tomonaka mingi ndoki na butu na ndenge na bango bapumbwelaka akolia mutu akotya mutu maladi metanga komizonga na kati na ye abandi kolela. Amimonika sali buzoba yango tolobaka ndoki zoba. Me bandeko leur esprit wane posedaka bango bandeko bakomaka sans pitié akosala na ye lisusu. Me mutu oyo bandeko oyo akoti na magie bozomona différence. Mutu akoti na magie bandeko ye moko mutu amilingaki. Ye moko mutu amilingaki be bien aimé eza décision ya kati na ye. Yango na bandeko totalisaka bino toujours bandeko bobima na kati na makambo oyo. Nzungu bapesi yo oyo yebi na kati te ezali nini. Or ke bandeko nanga eloko oyo babengi kodia etambolaka kaka na makila. Bandeko soki oyebi yango te tika lelo na yebisa yo. Maloba oyo bako flate yo ne bandeli bandeko yango na tekezala kati nango pe suka na yango. E bandeli wana ba flate yo poni yo nde mutu ba utilize na famille yo koma kobai ya famille. Me yeba ke bandeko ekozala pasi pona yo na suka na yango. E bandeli bako linga te oyeba. Po soko yebi oko linga ngote. Nzungu wane kotelenga ne kozanga mutu. Tika bandeko na betela bino lisolo moko. Na ko betela bino lisolo mutu mususu te ya papa o ya bota ngai moko. Ndeko na ngai biloko ya famille telemaka na papa o ya bota ngai moko. Moyebi wana biso tozalaka bana mikei. Bandeko oyo bayebi ba fleur oyo bandaka kobima mingi na basima ya bandako na biso e bandako zala madesu. Biso mingi to bandaye kokende lupango oyo tokangama na yango na likolo nango. Banzete wana ezalaka mingi na lupango wana. E bandaka kobima ba madesu moko boye. Biso to bandaka sakanela ngo mono zwa kamwa sani no moko boye na kopo na kokende na ngai wane na zo buka ngo na tondi sengo mona pe na zo sala ba milongo swana na oteka madesu. Bandeko na ngai tokeba bandeko diable azali rize bongo papa na ngai na yoki ye abengisaka de batu ba mikolo moko boye to yeba na yebaki papa na nga bengisaki ba mikolo wana bavandi na se ya nzete ya manga. Papa na biso ayebi kaka mwana azosakana na ye nzoka yebaki te ngai nazo yoka bango nazolanda lisolo na bango. Papa na ngai bandeko misu na ye bandaki komona. Misu na ye komaki komona. Omona kovanda ka bobino bokanisa vandi wana. Nzoka papa na ngai azomona ba makambo. Papa na ngai alingaki ba biloko wana te. Yango wana bengisaki ba mikolo wana aza ko expliquer bango botala ba biloko nazomona nazo comprendre te boye. Mbala moko ba mikolo wana bandeko bazoyebisa papa na ngai. Oyebi papa na nga soka zalaki na bomoyi ndalinga koloba na bino témoigner pona babiloko oyo pa lingaki kokamwa alinga koloba mwana nzoka yo kaka ngai po papa na ngai akufa bandeko papa abota ngai mutu abetelinga lisolo te nini te nazo yoka soi-disant nazo sakana papa na ngai yebi mwana na nga azo sakana na ye or ke nga na yoka ki papa na nga lingaki yango te. Abengi ba mikolo wana za ko expliquer bango ndenga azomona. Ba mikolo wana baloba lobi na ye nini ba biloko ya famille. Biloko ya famille nde muteponi yo. Soko moni obandi komona kaka ba biloko wana alobi biloko ya famille muteponi yo. Biloko ya famille muteponi yo. Alobi bokeba. Alobi keba meze loko ya gravité. Ndengo bengi biso boyo senga ba conseil. Okosala nini yo lingi na yo ba biloko wana te ozomona neti ozangi kimia moko boye na kati na yo. Potango moni ovandi no normal misu ne komi kufungwama ozomona ba biloko moko boye oyo koki ko supporter te balobi na ye eza problème te oyebi banda kaka ko bebisa babikila biloko wana lingaka bosoto te. Balobi banda kaka ko bebisa babikila. Tango bando bebisa babikila okomona kaka misu wana ekozipama eke luka sikoyo mutu mususu place ekokende. Balobi na ye bongo. Bomoni babiloko yango papa na biso akimaki yango
alukaki lolenge nini oyo akoki kokimela yango, alukaki batu oyo bayebi lisusu plus ye po ba ede ye po alingaki yango te. Donc ndeko na ngai yo muto ozali ko garder babiloko ya ndenge wana yebake yo moko muto lingaki. Soki olingaki yango te, tout comme olingi yango te, olingi yango te, nzamba pesa yo pouvoir ya koyeba pe kokima na babiloko wana. Alors yo mutu oyo ozali komona ke kodi ezali normal, na yebisa yo na pokwa ya lelo, yebake ezali normalité. Mais bien aimé, kodi ezali bongo kindoki mobimba. Oyo famille epesi yo. Oyo famille epesi yo, oyo yo moko ozali ko reconnaître te sokoma kindoki. Sokoma kindoki. Mais bien aimé, biloko wana ndenge na uta koloba ezwaka mwasi te ezwaka mobali ekipaka te. Alors bandeko, mobali soki azali na yango, alors bibali mususu akobimisa sekele wana na mwasi na ye, bakoma ensemble na mwasi na ye po bayeba ndenge nini bako faire face na situation wana. Mwasi mususu pe soki azanango famille na ye epesa ye kodia, akolinga yebisa mobali na ye po ba faire face na situation wana bango mibale. Alors ezana mibali mususu bandeko babomba kasekele wana, mwasi akoyeba yango te po azotala nanu lolenge pe ya mwasi na ye, mba mususu mwasi na ye akokoka ko supporter biloko wana te, akobomba kindoki na ye wana obapesi ye na lolenge na ye. Alors mwasi pe na kote na ye ezana basi mususu azali na yango, alors akobomba kindoki wana na ndenge na ye, akolingo yebisa mobali te po ayebi deja lolenge na monelaka mobali na nga oyo ekosimba te. Ekosimba te soki na yebisi ye. Ekesimba te, duna garde yango pona ngai moko, mona a garde yango pona ye moko. Mebandeko na ngai balobi na biso nzete ya malamu to yebaka yango na bambuma nango. Bandeko mutu soka zali naturalité ayebanaka. Soko vandi na mwasi oya zali naturalité, mubali oko detekte mwasi na yo tango zana bunzambe na kati na yo. Mwasi pe soko vandi na mubali na yo, mubali oya zali clair te bandeko, abomba eloko moko boye na kati na ye oya sorcellerie ya bandeko. Mwasi tango zali spirituel oko detekte mubali wana a partir ya misala na ye. Batu wana bandeko ba yeba na kakaka place bavandelaka bakomaka louche, ba comportement na bango, balolenge na bango ezalaka lisusu ya loi de la nature te. Okomona ye akobando sala babiloko moko boye ozo comprendre te, ozo mona penza oyo penza mubali nanga oya linga kanga penza. Oyo penza mwasi na ngai oyo linga kanga penza, ozali kokamwa pona nini bino na ye bozali batu ya lolenge moko te. Mususu azali na gauche, mususu azali na droite. Bino mibale bozali batu ya gauche te, tout comme bino mibale bozali batu ya droite te bandeko. Jamais ténèbres na lumière et marchaka lolenge moko. Ezalaka te bandeko na ngai mibale ba marchaka kaka ensemble soki bazali d'un commun accord mes bien-aimés. Tango bazali d'un commun accord te, ezalelaka bango pasi pona ba marcher lolenge moko. Alors kodi ya bandeko musala na yango nini? Musala na yango bandeko ndenge na uta ekoloba, kodi ya bandeko etambolaka na kimenga na kati na yango. Quand on dit kimenga, makila, sang. Mais tango ba offrir yo, bako yebisa yo secret wana te ke kodi ya etambolaka na makila, bako yebisa yo yango te. Posoki ba yebisi yo mbala moko okobanga. E bandeli yo komona yango normal. Bandeko memo teka kakaka nguba oyo. Okokamwa ndenge ekebanda kokende, ndenge kobanda kosimba mbongo. Donc yango sala kaka kamwa activité moko boye. Okomona yango
ezali ko se multiplier ezali donc ozokamwa yo ozomona kaka ke nazoteka nanga bien nasalaka nanga iboye bien nyonso ezokende bien nazotonga bien nzoko ozoyeba te ke kodi ya mutu azofula babiloko wana soki boyebi te bandeko nabetela bino lisolo moko boye ezala na ndeko moko boye apesa témoignage ya ye moko pona kodi ya na ye apesaka témoignage ye mutu apesaka ye kodi ya wana ezalaka nani ezalaka tata mwasi na ye ndenge azalaki kaka na wuta ekoloba na bino Satan se déguise en ange de lumière alors tata mwasi na ye amonaki ye azalaka na motema boboto ya kosunga ya kosalisa alingi komona mutu na pasi te na ndambu wana kaka ya mukemuka abandaki kozwa abandaki kosunga bongo papa tata mwasi na ye amonaka mutu mosusu akopesa te po yo tata mwasi yo poza na bana na yo tuko mokoko pesa bana na yo mamonaki ke apesa kaka mwana oya ndeko ya mobali ya ndeko ne ya mobali alobi na ye mama yo zalaka motema boboto mingi mama ozalaka motema boboto mingi olingi komona mutu na pasi te fo sunga nazali kopesa yo eloko moko eloko wana ede yo makasi po osungaka libota eloko napesi yo mama eza nango kisi te nini te me bomba yango bien mobali na yo amona yango te mobali no amona yango te bomba yango bien bandeko soko omoni kaka eloko deja ke oyo mutu amona te oyo mutu azongisa boye te bandeko yeba deja ezali danger eloko nini wana bandeko oyo babombaka kaka mutu amona te bamikolo ngutu bayebisa biso surtout bamabala oyo ya mbongo oyo bana ya lelo biso ba à l'époque tobandaki kolinga bapapa bazalaka na beloko te bozali kotonga vie ensemble me ya lelo o balingaka akuta nyonso tu akuta yango kaka ye a réjouir na ye na babien wana yo yebi lolenga azwileli babien na ye me bamikolo bayebisa biso soko moni kaka chambre oyo kokota te chambre oyo kokota te kokombolaka te keba belela likambo ya mabe deja ezali wana bandeko bayebisa biso yango te me bandeko bakipaka babiloko wana te bongo lisolo na bandaye kobetela bino bandeko na ngai mwana wana mwasi wana azwaka eloko wana pa ya tata mwasi na ye asaleli pe kaka ndenge tata mwasi na ye asatindaka ye bandeko kaka na ndambo ya commerce wana bandeki kosala ezofula se kofula ateki boye papa ekei azalaki na 1000 mbala moko emultiplier 2000 mbala moko 3000 mbala moko 6000 mbala moko donc azo comprendre te ndenge ezali ko se multiplier mwana mwasi amataki avion te akomi komata avion akomo kende ba Chine ba Dubai donc voyage bandeko pona ye pamba biso ba Kongo tolobaka kwenda vutuka pamba go and back bandeko na ngai asalela na ye bambula mwasi mabe abomba pe sekele na mobali ayebi kaka mwasi na nga azomata ne kaka niveau na commerce tala kaka Afrika ngo ndenge koma nango bandeko ezwili ya bapapa ekoma nango pasi mwasi akendaka azozonga na ye azokipene ndako makambo nyonso mobali pe ngutu loin de là ide ngutu eza te bandeko pai pe ya minela yango mibali na biso pe toyebi kaka ya Afrique mingi penza bango ava basala misala mama olobi soki mama olobi te akosala na ye pete pona bango deja misala ya ndaku selon bafricain ezalaka kaka ya basi mibali oyo bakomprena fo basalaka okomona penza sali na ye te avandi na ye tika na pangosaka babiloko tika pe mba mususu nasala baswe moko boye na ba angle difficile ya ndako en tout cas eza rare mpona omona mwana mobali avandi kaka boye africain akoma penza kosala baneto wana moko apusi penza mbetu abongisi na se boye mingi bandeko biso basi kaka mutu tosalaka yango eza rare sur 100% na ndimi tata 5 bakoka ya bana mibali
oyo avandi penza rezo na sala biloko wana mindele mutu basizana babitidi wana ya kosala bongo bafricain te sur sana banza bafricain bakokozala ta de suka de na ndimi te bakoma 3 bandeko na ngai bambula na bambula mwana mwasi wana ndenge ka tozoloba amata na commerce or ke ya yeba kite nzungu wana bapesa ki ye kodi ya wana ezalaka pleine makila oyo deja batu si basakrifiyaka bapesaka ye ezalaka plein ya yeba kata yebi kaka ezeloko ya famille osungaka famille mingi bandeko nzoka ndenge bandaka kufula ye ndenge wana nzoka makila pe ediminaka dozi ezokita eyaki kosala bandeko na ngai nzoka makila oyo batondisaka nzungu wana selon bango elekaki deja kati ezokita du nzungu wana bandeko makila ekoki kosila te selon mibeko ya bakoko nzungu wana makila ekoki kosila te fo ezalaka kaka na makila yango wana bilei na yango alors makila wana bandeko baswaka pe makila taba te po baboma batya wana eyaki kosala lere makila ne banda ekokende na suka bandeko bevenema nini oyo tobengaka bintientie nini oyo ebanda ekomaki kose manifeste na mwana mwasi wana soka kei Dubai soka salaki 4 conteneurs lere akoya ateki bandeko ase retrouve na 2 akei lisu Dubai soka salaki 2 lere akoya olia se retrouve na 2 wana bandeko ekitingu te komi na 1 amoni moyete akeipa ya tata mwasi amoni deja danger tinga mutu na komaki kosala ebele ya bacontener na komi na risque boye tikana kepa tata mwasi abi tata mwasi nga nazo comprendre te makambo ezo marché lisusu te talanga ya wa boye donc chaque voyage soki na ke na zongi la moitié na perdre soki na kei na zongi la moitié na perdre donc ndengo moninga iboy na tikali na valeur ya conteneur moko alors nazo comprendre te babiloko wana na komi ko vivre e wuti wapi tata mwasi atali ye aningisi mutu alobi na ye mama omoni kasi loko wana onapesaki yo te kasi konteni nango mama ezalaka na makila te soko moni boye mama makila se lekaki deja katikati ezokende na kosila alors nzungu wana bilei nango ezalaka makila du ezosenga sikoyo foto tondisa ngo lisusu bandeko mwana mwasi asimbi mutu tata mwasi bongo pona nini oyebisaka ngai te ne bandeli ke nzungu wane esengaka boye oyebisaki ngai te pona nini yo lobi na ngai ekosala eloko te nini te esalaka nango eloko te tata mwasi wana lobi likambo te tozozwa inteli ye mutu akotondisela biso nzungu wana problème ite mama tata mwasi bandeko azwa propre mwana na ye bandeko tan bakitisi ye na se alobi mama yaka akotisi ye na chambre basali cérémonie ye mwana mwasi wana na tata mwasi le basali cérémonie mwana tata mwasi abima wana mbala moko alobi na ye mama omoni ye yo awa ale omoni eloko na sali ngai moko na zwi na beti nzungu wana komoneke tonda mama nyonso oyo obanda kosala omoni moko wana ka soko okei oye ekemata okei oye okomata okozonga ndenge ozalaki nzungu eza deja ya kotonda ndenge oyo akiti mwana mwasi wana alobi bandeko na ngai lere nasalaki ndenge wana towumelaki te miniti totalaka boye mwana tata mwasi avandaki kaka boye akweya sekre wana bandeko ngai kaka na tata mwasi nanga mutu toyebaki yango mutu mususu te ti bakimi na ye mbango na hôpital batraitement na ye makambo nyonso ngai mutu doki nazobimisa otala te ti eyaki kosala kaka mwana ya tata mwasi nanga wana kufi donc ti nazobimisa ezalaki nango kaka babiloko moko ya sambla ngana tata mwasi nanga toyebanaki deja ake deja na nzungu wana ya kodia donc lokole lengi wana deja
ekomaki na kati na ngai mbongo wana deja nakomaki nango ebele na kati na ngai du nakokaki lisusu kozonga nsima te namonaki soki na boyi eza malere mpo na ngai ekeluka moko wana mpe natikalaki nango ekende na kosuka lolenge nini alors papa mwasi tata mwasi na nga amonaki mpe na ndenge nakomisaki ye amoni foto kitisa ndenge tokitisaki na kundi ebembe wana neti ebembe ya mokonzi makambo nyonso tu bandeko eleki très bien batu ya famille bakamwe nyonso wana sekele tobombi ngai na tata mwasi na ngai bozomona baaktivité zongi pa ti eye kosala ke bandeko na ngai babetize apres bambula babetizi oyo ebandaki kosala ezongi lisusu nayebisi lisusu papa tata mwasi na nga tata mwasi oyebi makambo wana ebandaki kosala ezongi lisusu donc soki nakei na ye la moitié nakei na ye la moitié donc mawa mingi papa tata mwasi na nga lobi mama yaka lere bake bakoti lisusu na chambre basali lisusu cérémonie pa ndeko na ngai alobi ya sikoyo nani oyo abimaki na miroir wana oyo tata mwasi na nga chaki wana moto abimaki wana mwana na ngai alobi na simbi mutu na posa ya masube sali ngai mutu mususu teko mwana na nga tata mwasi na nga alobi mama omata okita esi omonaki babiloko oyo pe osi osalelaki yango omonaki deja nga nazwaki oyo nguta bima na michopo na nga yo moko yebi pasi ya komema pasi ya kobota nepona na batela yo mwana na nga oyo salaka biso na ndimaki na kitisa oyo yanga bongo ya turo oyo omoni na meki na oyo ya ngai elingi ngutu tata muke na misu na yo moni elingi te esengi yo moko ya michopo na yo moko donc ngai ta mama nazali susu neloko ya kosala te alors soko boyi ko sacrifier oyo ya yo ekosenga yo moko nde okokita donc un de deux faut pona entre yo moko okita okomi penza pavala okita ou bien ondima mwana no oyo abimi awa bana misusu pe elingi te kaka ye po bango kuna mutu fo bapona alobi oyebi na lobi pe ngabi tata mwasi tikela nga itana kende ko raisonner en tout cas nazali shote na mwana na ngai tikela nga itana raisonner bongo ko bima na bimaki wana na komi mawe sali ngai tangu nazotala mobali na nga na bombela makamu nazotala bana na nga surtout nazotala oyo ya ngai wana oyo bimaki wana oyo falenga na longola na moni moye te nakendaki komikimila na maboko ya basali ya nzambe erezima mpe nzambe asungaki ngai na kimeli na basali ya nzambe oyo ya solo lere nakei kuna boye balobi na ngai mama problème eza te biso tozosambela me eza na makambo mingi oyo eza na kati na yo oyo esengeli obimisa oyo nano bimisi te en tout cas nabimisaki nyonso nalobi lere nalobi bandeko mama olingi sikoyo richesse oyo po richesse oyo nyonso ozwili na nzela ya molili fo ekende ekotika yo kaka lolenge oyo ekutamelaki yo adefo ngutu oyo ekutamelaki yo okokende lisusu ngutu na se nango mpo soko ozalaki ata na mili oyo mili yango ngutu okomona ngo te donc fo ndima nzambe sikoyo donc azongisa yo malembe na niveau na yo alobi papa na ndimi yango nga na koko sakrifie mwana na ngai te babandi kosambela pona libota mobimba mobali ne pas azalaki bien aboyaki ye te asutenaki ye na banzela balosambo kokende losambo akamati na nzungu yango azongisaki supa tata mwasi ta amemi yango mpenza pa ya bapaster wana amemi yango kuna alors basambelaki na ndako mobimba basambeli na nini en tout cas bandeko ndenge kaka basala nzambe balobaki ba bien nyonso tu esilaki bango
malgré bango batu libota mubimba babiki sama ki balaki save me ba bien nyonso esila ki bazongi pavala bazo luka kaka ndenge ba mesana ki ko luka na muke mukalobi memi bato a quartier bakoseka ba mesana ki na via boye ya mituka boye na zaku na te ngai na koki kolia mwana na ngai te o na boti na ndimingu to na zonga pauvre bongo bandeko na mokuse loko na koloba na bino alobi mwana na ngai wana na miniti oyo abimi docteur alobi bandeko mwana na ngai wana na miniti oyo mwana na ngai abimi aza mayele na klasi ya kosakana te na miniti oyo abimi docteur awuti kosilisa klasi siko ye mutu azosunga na ngai na papa na bango na baleki nyonso tu oyo ye mutu azosunga bango siko boyebisanga bandeko soki naliaki mwana na ngai wana podeke naliaki elingaki kosala ke mbala sima su ler kimenga ane linga ko dimine nalia mususu ler kimenga na nzungu elinga ko dimine nalia mususu na linga ko suka wapi tala nzoka mwana nanga zalaki netwala makasi na kati na ya zalaki mutu munene na kati na yeyo abimi docteur et puis ba docteur ya pamba te ozomona memi ba docteur o bandeko balaka na niveau par niveau bomoni sikoyo ndeko wana apesi ba conseil moyeta apesi a exhorter apesi ba conseil makasi sur bakodia alobi bandeko botika kokosama bobima na makambo wana bandeko soki totali exemple lisolo ya mwasi ona utobetela bino bandeko soki totali exemple nango na nini na kini kaka place tozali ezalaki bapapa mingi ya bakombo oyo ngai na yebi bapapa wana bazalaka pe na bakodia bazalaka mingi bapapa ya bakongo bapapa ya bakongo surtout bazombo bandeko bazalaki na babiloko wana makasi na Kongo wana to banda ko benga bango ka bakongo me makila na bango ezalaki ya bazombo bandeko na ngai dans la généralité bato wana nyonso to benga kaka bakongo bandeko makambo wana bakodia eza mingi na bakongo bandeko na ngai bapapa wana nyonso tu o nazoloba na bino muto ya nunaki ya konuna akufa na honneur ndenge mutu soka nuni na ye bazate la plupart bandeko ti bakufa ba pauvre bandeko bakufa ba pauvre babola misusu pe bakufa avant batikaki na bango bomengo ango bamikufeli bandeko lokola ezali bambongo pe ya mystique bafamille pe bakokai ko bénéficier na yango te pona fo ezonga kaka na baplace nango wana ewutaki bandeko pour vous dire kodi ezeloko mabe ezana batu mingi basalaki kombo bakongo mingi basalaki kombo na kati ya Kinshasa wana bandeko ezalaki bambongo ya bakodia oyo ezali television bandeko tokoki kotanga bakombo wana te ezali malamu mingi te bandeko ezalaki bambongo ya bakodia yo muto linga kwa mviye meme na bamboka oyo tozali ya libanda bandeko yo muto lingi kwa mviye wana tambula na mutuka danser wana lingi ba griffe mingi wana boye ezana ba maison musungu tu muto azokima kokota ngote me ye wana kota kangu bandeko yo yebi lolenga poshi na ye yo zomona ka bino mibale bozolia social mba mususu ozomona ka bino mibale to salaka place moko toza salaire moko bandeko yo yebi kati na ye bokanisa teke kodi ya wana ezali kaka kuna na nini na Kongo na biso te memi bandeko mingi baza wana poto ebele pe baza nango memi bandeko ya bandoki ebele pe toza na bango memi bandeko oyo bapesa bango bakodia ebele pe toza na bango pe na bamikili ya poto bandeko wana ezali sekele ya mutu ezaki ndoki nani andima kango bandeko enga naza na eloko boye enga naza na boye bandeko bokeba mukileze ya kobeba makasi botika kwa mviye mutuka na yo oyo tambolaka nango tika ngana lingaka ya ane boye ngana lingaka mudeli boye ngana lingaka ya boye omoni nde kwa sali boye yo muteme bebi muninga keyi boye yo muteme bebi bandeko ezwili na yo yebite kati na ye oyebi yango te. Parole de Dieu nous dit contente-toi de ce que tu as.
mutu esengeli o réjouir o se contenter na oyo yo zali nango na oyo nzambe apesi yo bandeko oza na 100 sala programme no ya 100 oza na 200 sala programme no ya 200 eno oza na 200 so bandida ya kosala ba programme ya 500 ya ba 1000 bandeko okosimba place yo basimbaka te bandeko bokeba bokeba bandeko kodi ezali eloko ya mabe yo muto ozali komona kodi ezalaka nango kaka boye kodi ezalaka nango kaka pone sunga famille bandeko na ngai kodi ya ezali kindoki nazoyebisa bino kodi ezali mabe makasi bandeko tolamuka na pongi kodi ya nayebisi bino ezali kindoki kodi etambolaka kaka na makila sa makila kodi etambolaka te bandeko nayebi mwana mwasi moko awa tokotanga mboka te soki te tokopesa piste na ba musicien bayebi ye mwana mwasi wana bandaka kobetisa na ba concert kosakana te mwana mwasi wana bandaka kobengisa ngutu na ba cousin na ba cousine pona nini ye kodi ya ne fwasunga te fwasunga famille du azobengisa tala te po nini eza nango mbongo ya kodia me mwana mwasi wana akufa jeune akufa jeune bandeko na ngai kaka na nini na accident azalaka na mbongo ya kodia yoko yeba ke mwana mwasi kitoko boye jeune boye akoza na mbongo ya kodia loin de là mes bien-aimés olo oyeba ke muto ba tapage oya zo sala azalaka na kodia okoyeba ngote po avandi pe na mikili awa tala mwasi kitoko bandeko nanga tokeba mukili eza ya kobeba makasi bandeko yo mutu basimbisa nzungu ya kodia keba soko zali mwasi luke longi na nzambe yebisa mobali na yo soko bombela mobali na yo yebisa mobali na yo pape tala ngai awa nazalaka na kodia ya famille antuka toluka mosala nzambe ya malamu soki po zali mobali yebisa mwasi na yo mame tala ngai awa nalaka na kodia ya famille malamu toluka mosala nzambe oyo ya bien bandeko bobima na makambo wana ezali sorcellerie mobimba oyo balatisi yo oyo ne bandeli oyo yo moko zoyeba nanu te moko koma na moma moko oyo yo koyeba yango bandeko na ngai ozwa grâce oyo mwana mwasi ona beteli lisolo azui bakimeli mbango na mosali ya nzambe esimbi bazui délivrance na bango makambo nyonso ekei kitoko il fait grâce à qui il veut soki ya yoka se sukeli mabe ozwi grâce wana te bandeko oyebi sor na yo lereke banda ko déclarer bandeko na ngai opesa ba oyo ya yo moko okobando menacer na mwasi na yo moko oyo yo bala oyo yo linga ki mama bana na yo kodi ya wane ke banda ko menacer ye ubie yo mwasi kodi ya wana okoma ko menacer nango bana na yo mubali na yo moko papa ya bana na yo bozo mona diable ndenga azali ko tinda batu na buzoba diable bandeko ndenga azali ko aveugle ba conscience ya batu bazali ko yeba teke na azali ko sala mabe pona ya azali ko mona yango kaka eza nango normal bandeko Bible lobi mutu akozwa na mutoki na ye contente toi de ce que tu as Bible pesi biso ba principe ndenge nini mutu akoki kozwa vie na ye ndenge nini mutu akoki ko gagner mbongo na ye bongo ba principe wana ba pesi biso bandeko yango balobi na biso ya kodia balobi na biso bandeko ya kodia te balobi na biso ya kodia te bandeko tokeba nazobeta sete bandeko yo muto monaka kodia ezali normal ezana mukolo oyo kosutuka oyo ko comprendre ke ezalaki kindoki mobimbo bapesaki yo ekozalela yo retard bandeko oyo zali na yango bima na kati ya babiloko wana yo pasteur ozomona ke kodi ezali eloko ya normal mba mususu oyebi pe ndeko nanga oyo basimbisa ye eloko ya famille me pona yo monaka nwango eza nango normal po asungaka na ye bino pasteur oza na libungi ozali ko jouer rôle na yo comme il faut te na kati ya libota na yo Bible lobi moko soki azali sauvé abikisi libota na ye mobimba yo pasteur
role nini ozali kosala na kati na bandeko na yo. Bandeko na ngai bobima. Ezali kindoki moko oyo ezali grave bandeko. Ezali grave nazoloba na bino ezali grave. Batu mingi ya mbongo oyo toyebaki na kini wana bandeko ezalaka bambongo ya kodia. Basukaka nango wapi? Basukaka wapi bandeko? Basukaka wapi? Bele basala bakombo na kini wana ezalaka bambongo wana ya kodia. Surtout na bakongo oyo tozolobelela oyo nga na yebi ezalaka bambongo ya kodia. Me ba mama na biso ba papa na biso bayebaki bango. Bayebaki bango oyo ezalaka mbongo ya kodia, oyo ezalaka mbongo ya kodia. Po masolo wana to bandeko koyoka ngo na ba papa na biso na ba mama na biso. Ke oyo azana mbongo mabe, oyo azana mbongo mabe, oyo azana mbongo mabe ezaka bambongo ya kodia te. Bandeko, yo muto kanisaka kodia ezali normal. Yeba keza normalité. Soki un jour pe lingaki ko yana nzela na yo, tango kutani na nini oyo. Epesa yo mayele. Un jour soki lingi ko yana nzela na yo, ndeko kima yango ezali sorcellerie tout à fait. Bandeko nanga kima na yango ezali loko moko mabe makasi. Nzambe alingi yango tata moke. Bandeko kokota na babiloko wana te, biloko wana te. Ezali bongo Satan se déguise en ange de lumière. Kodi ezali mabe makasi. Bandeko Satan se déguise en ange de lumière. Azali kokosa bana na Nzambe. Oyo toyoka bandeko nangai. Bandeko bazolo bandeko tozonga na kibukoko na biso. Botala ba mindele ndenge baye ko sala pai na biso. Tokoti na ba magie boye. Tozonga na kibukoko na biso. Bandeko, memi ba magie eza mabe. Ezali kotambola na kimenga. Bongo bandeko, bongo kibukoko na biso ango. Bakoko na biso basalela mingi nini? Bongo kindoki tambola kana nini bandeko? Kindoki pe tambola kana kimenga. Nyonso tu eza mabe. Nyonso tu bandeko na ngai ezali ko détruire me bien aimé, ezali ko détruire. Boyoka yango te bino moko ke mutu akei ko luka mbongo nani na ndaku ya nganga. Ake na ndaku ya nganga zwi liboma. Bongo batu bazokende kaka kozwa maboma na kote kaka ya bakisa ba mindele. Memi na bakisi ya bukoko. Soki po otosi mibeko na bango te. O nini te. Ozape ya kobeba. Oza ya kobeba bandeko. Misusu ezozala ya bamindele te, ezozala ka ya bukoko te. Nyonso wana pour vous dire, tango bandeko bazoloba tozonga na kibukoko na biso, tozonga na kibukoko na biso bandeko nyonso eza mabe. Bandeko na ngai ndenge balobaka kaka ke lisumu ya munene ezalaka te, lisumu ya muke ezalaka te, nyonso tu eza lisumu na misu ya Nzambe. Bandeko nyonso ezali lisumu na misu ya Nzambe. Tokima mabe, bandeko, tokima magie, oyo mundela ya yeli biso, tokima pe kibondoki na biso, oyo bakoko na biso balakisa biso, plutôt ngai na bino, tokima nde pai ya Nzambe. Tokime pai ya Nzambe bandeko, oya monaka partout, même yo zali kosala eloko na kobombama. Ozwi kodia na yo obombi, batu bayebi te, ozakaka na sekele na yo na oyo apesaka yo yango. Bandeko bongo Nzambe lisu ya Nzambo emonaka partout, everywhere. Misu wana ezomona yote. Makambo oyo zali kosala na kuku, batu oyo zali komenasaka na kuku. Miniti malamu miniti mabe, miniti malamu miniti mabe. Ezala muta bomeli yo nzoto pona ndenge nini. Lokola bozali batu ya loboko moko te, ekoki kosimba kaka te. Miniti malamu miniti mabe. Oh ndeko na ngai, to revenir na parole de Dieu. To revenir bandeko na parole de Dieu. Eza kaka Nzambe oyo apesaka tout simplement sans murmure. Nzambe kaka mutu apesaka tout simplement pe azali kopesa kimia. Azali bandeko kopesa kimia na ye, na bana na ye, na oyo nyonso tu. Azali kokende liboso na ye. Azali kopesa sans condition mes bien-aimés. Mais monguna apesaka na ba condition. Monguna bandeko nanga apesaka na ba condition. Tokima babiloko wana. To ye pai na Nzambe bandeko. To ye pai na Nzambe.
nzambe oyo apesaka tout simplement akopesa yo okozala pe na kimia akopesa yo mpo na libela kita yo moko oyeba kogere mpo nzambe apesa biso 5 sens mais bien aimé mpo na koyeba certaines choses eza teke nzambe azopambola yo yo okokaka na yo gérance te okopesa faute epai ya nzambe non bozomona babiloko yango donc esengeli na biso bandeko toyeba kaka kogere tokima mabe bandeko na nga ndenge nauta koloba na bino eloko babengi magie magie eza nango monde physique ti monde matériel bandeko na nga mais parole de Dieu ezoloba na biso à quoi ça sert na mutu a gagner nyonso ya mukili a perdre place oyo akotya ame na ye à quoi ça sert bandeko lolenge moko na bakodi ya wana eza bamatériel eza biloko ya mukili bandeko à quoi ça sert o gagner nyonso o perdre place oyo ya kotya ame na yo mpo misala na yo ezali ya mabe ame na yo bandeko oyo ekolelaka éternité na éternité bandeko mpo mukili oyo ozanu éternité te oyo iwuta na mabele okozonga mpe na mabele nzoto no wana bandeko ekezonga nango na mabele bongo ame na yo ewutaka na mabele bandeko oza na susi nango te place ya yango ekozala bandeko yango oyo mateya ya pete bandeko tokangi na biso mutu te toforce na biso mutu te me na moko kaka oyo ya kobongwana oyo ya kozwa desizio ya kotika banzela na ye ya mabe oyo ya kokomprendre message oyo amonaki kodi ezalaki eloko moko normal mpo na ye asosoliki ezali eloko mabe atiki nzela wana ya molili aye na bunzambe yebake nzamba kosepela makasi po ame moko ezalaki ya kobunga ezongi na maboko ya nzambe bandeko merci bandeko merci bandeko merci na oyo nyonso kokutana na video oyo tolekana na kopartage yango ekangola milimo ya bato bandeko topartage yango to aime yango to like yango to komante yango ekozala malamu mingi pona libota bana na nzambe bikelamu ya nzambe eleka na kokangolama po biloko mosusu tozali komona normal ezali normalité si tokomaki kotosa na satana or que satana te mutu akela biso me bien-aimé nzambo asala likolo na se me bien-aimé mutu akela ngai na yo oyo esengeli totosa bandeko na ngai ndenge kaka na mesana koloba soki Jésus Christ azongi te na poko ya lelo tokokutana na bino lisu na numéro mususu en tout cas merci beaucoup na bandeko na nga nyonso oyo bozali na ligne nzamba leka na kopambola bino merci beaucoup bandeko tokutani bongo mbala ya sima ezalaki bongo ngai servante na bino na kombo ya Mama Anne bababa ina bino que l'Éternel Dieu vous bénisse.